Bote lisusu bande kobalandi to komo api ndenge to mesala kokuta na biso na bino esengo eza ngai ya komona bino bandimi na biso nyosu oyo bo mesana bolandaka tango biso makambo ya kitoko na yebisaka bino Canal 60 ndeko Eliezer to kokoma epai wapi ba référence oyo ko kolanda makambo ya solo et puis du sérieux dans le kambelo bami et comme sujet donc choral dirigeant ou dirigeant tant qu'on diriger on comprend que monde il va pas dire sang. Il y a des youtubeurs et bandits. Pour y annoncer déjà, ma camé bandit. Bandit qu'on a gagné mon collègue, il a annoncé bino, il va manis kembolo, bela le colo, bela maboko, casco bela motute, sur beli moto, italio, traitement d'angose la rapena, mingite na mokilio, bela le colo, bela le boko, casco bela motute. Tout le monde est bisogné sur la bandit sang de la télévision. Et comme il y a ndeko Eliezer, oui. Bilan nae, bilan positif. Kala mingi te bokozwa debout lukunga. Bokozwa maman na école, na rentrée scolaire. Il y a septembre, mois de septembre, rentrée scolaire. Tant bana bazonga la classe. Bana nyos bazonga Delvaux. Kitambo. Ipen. Selembao. Boum, Makala, école et Gozlaga Bemoko. Merci Lukunga. Donc on ndeko Eliezer à Pesibino. Boko moneza à combien de niveaux? Na condition ni bana bakotanga à classe. Parce que tout ça ma ming. Eliezer à Salanine. Pendant comme député. Bozo la ba réaction dans l'Assemblée nationale. Sikoyo ndotoa et rolata et comme nzoto. Boko mona debout Lukunga. École, il y a solo, na ba norme internationale. Moi na kotanga lo lenge longo banne batanga na Italie, ne batanga na Allemagne, ne batanga na kata Congo. Comme bolingi to le bara bilan. Ane oui ezi na bilan. Batu oyo ko soutenir bilan na bango zanini. Mikolo uti ko le kabo la ndeki bilan nyo sur la télévision. Ba bis oyo ba pesa pona Sankuru ba bis oya province ya Sankuru ba bis ebungi ba bis elimwe ba bis ebungani na nature gouverneur maître Gilles Lodi alibaki fanya ki sa mission d'inspection ayeba ba bis wana o bazolo bake ya teki ya yebi place ezali te alibi mokolo ya lelo akende komona moninga na ye maître avocat mais il y a comme ministre il y a transport et voie de communication maître Marc Ekila aza bongo excellence ministre azo kambabongo transport ya mboka Congo excellence monsieur le gouverneur ngene kotala ndeko ayeba babiso comme na niveau nini kuna na ministère transport bolanda bo to kende sikoyo place babisi yango ezali te bolanda no réaction ya ministre na gouverneur na immeuble intelligent tango to kendaki kotala do so enquête yango ne to komu wapi ko to komu wapi yango to utu wapi to komu wapi to kenda pe wapi c'est ça musala ya journaliste za rabo ko découvrir ko luka ba information ba leki ba bisi ya Sankuru ebungi elimwe na nature bisi to luka ba bisi ya Sankuru et le gouverneur Gilles Lodi gouverneur ya Sankuru to zakuna na immeuble intelligent et pas un ministre maître Marc Ekila bolanda image what yeah Lila ok bonjour excellence. Narcisse. Ah, ça c'est la politique. Non, mais je viens de recevoir d'abord le gouverneur de la province de Sankuru, Maître Lodi, qui est venu dans le cadre justement de ce, je vais dire plaidoyer, mais bon, c'est même pas un plaidoyer, il est venu pour constater que ces questions sont toujours là. Puisque nous avons mis à sa disposition depuis l'année passée
tiens à certifier parce qu'il y a un malentendu qui a eu aussi. On est en train d'attribuer et au ministre et au gouverneur un comportement peu recommandé dans le cadre de la gestion de la République. Je tiens à certifier. J'ai même eu à répondre de cela devant la commission du transport de l'Assemblée nationale pour dire que les bus mis à la disposition de la province de Sankuru sont bel et bien ici à Kinshasa. Ça se trouve dans le dépôt de Transco. Donc il est seulement question pour le gouvernement de prendre contact avec le DG de l'établissement public Transco pour toutes les modalités d'acheminement dans la province. Donc moi je demande à toute la population sankurois et sankuroise ou à tous les sankurois et à toutes les sankuroises, c'est ce qu'il faut dire, et donc que de rester calme tout ce qui s'est dit à travers la presse et à travers les réseaux sociaux. Les bus mis à la disposition de la province de Sankuru sont bel et bien là et ils arriveront à destination. Je venais de demander à monsieur le gouverneur d'entrer directement en contact avec le DG Transco pour que les dispositions soient prises pour que enfin ces bus-là qui rentrent dans le cadre de la politique du chef de l'État de désenclaver la province et de Transco, c'est aussi un outil de la cohésion nationale. Parce que Transco, ça signifie transport au Congo. Et sans pouvoir faire partie du Congo. Et ce qui a été fait, rien n'a été changé. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et donc, je demande à M. le gouverneur de vite entrer en contact avec le DG de Transco. Non pas pour négocier de nouveaux bus, mais bien entendu les bus qui avaient déjà été mis à sa disposition pour voir les modalités d'acheminement de la province. Voilà un peu ce que je peux dire ici. Monsieur le gouverneur, à quand finalement l'acheminement de bus? Oui, le ministre sectoriel m'a vidé. Vous savez, c'est d'abord un grand avocat, un brillant avocat. Le principe de droit, c'est la continuité de l'activité de l'État. Ces bus sont déjà été mis à la disposition de la province de Sankuru et je savais que ça ne peut pas changer de destination. Vous avez appris tout, sauf la vérité. La vérité, c'est que les bus sont là. Et avec vous ensemble, nous allons nous diriger vers Transco pour que immédiatement l'exposition soit prise pour organiser effectivement les départs, il faut le dire ainsi, en français facile, pour permettre à ce que nos compatriotes trouvent la vérité. J'ai toujours dit, les mots sont muets, les actes pas. Je dis. En Lingala, monsieur le gouverneur, on est le ministre du Transport, le message est amis, pour le Sololi Kamouni. Tout Sololi n'a oui, Itali m'a transport, ministre du transport, pour Canabiso, la République démocratique du Congo. Pour Boyokaki, Tobele Balobi, Bisiwana, Ngaï Naïbi Ango, tantôt Balobi, ministre Azui, Batel qui va dans le commerce. Naye, et pas Naye Nabi Mokonzi, Naye Kokamata Babisinanga, Nayo qui Babisinanga Bateki, Aseki Nano. La ville au Kolangaï, Nazara, Nazar ministre, mais ici, quand magasin, on a beau Bagablo, on a Isali limité. Kendeka kesika tozali wa bengi mokonzi ya Transco alobi kamata à disposition de la gouvernement ya Sankuru pour babis ya bana ya Sankuru ba Sankuru za Sankuru et kende esika mokonzi ya mboka a décidé alobi na ngai ke bisi wana ezateka pona transport ya bongo bongo te ezali eloko to bengi cohésion ya boyoka ya bana Congo parce que transport wana eza mundele te eza ya bisomo moko. Lokola Sankuru est dans la République démocratique du Congo et la question que Sankuru peut faut bloquer wana ezala na mboka na wana Transco ezaka na Kinshasa te Transco faut tout coûter na Sankuru kamata ba disposition nyonso biyoka yokate zwa babisi na yo mokololingi pour ekoma na kati ya mboka ya Sankuru. Voilà ko to sole na yango wana babisi kokoma quand finalement tozo kende na ko kende na bino botuna pe motuna wana ipa ya mokonzi ya Transco. Oyebi ke pana biso tozana mai to bengi Sankuru to kokama ta disposition na transporteur pour tozwa ki transporteur mibale ya liboso a renoncer ki pour alobi nini na ye bateau na iza moke mais tozwi sikoyo bateau monene to kozwa ba disposition na bango tant que to charger combien de jours ça va prendre to koyeba mais ndenge toza kokende koye les apoto organiser départ ba biso na kati ya Sankuru e kozwa mikolo belete e kokoma Sankuru. Bato ba yibi yango. Bon monite, bolandi réaction. Il y a son excellence ministre, avocat, maître Kila. Bolandi paye moko gouverneur ya Sankuru, Gilles Lodi.
ndenge alobi ke babisi ezali tokokende na bino bapandisango kaka sikoyo sasa yipi tokokende ti kuna na Sifoko na quartier 3 na commune ya Masina epai wapi babisi ya Sankuru ezwami tokokende sikoyo maleme bo bino moko kimona meso eske eza ya solo to alokuta kuna to komi kuna to pe eli l'un des députés balobeli ya bana Sankuru kuna na Sifoko a procéder na lombango ayeba est-ce la biso yango eza ya biso to eza ya biso te gouverneur yemoko pe amati na 4 na numéro 1 ya Transco DG directeur général ya Transco azeki pe wana na ndingisa ya ministre ya transport bolanda siko kuna na siège ya Transco na Sifoko. Censé déjà détruire. Il lui a volé, il dit qu'il ne vient pas. Est-ce que... Non, parce que les bus restent de la propriété. Accompagné d'un député, c'est la même président du gouvernement qui est très souvent et ça fait partie de la majorité du Nord. Je tenais à ce qu'il soit là parce que c'est un député bien sûr. L'honneur de recevoir aujourd'hui au siège social du transport le gouverneur de Sankuru. Nous venons de nous entretenir sur la politique du gouvernement en matière de transport dans sa province. Et après un débat intéressant, après un débat riche et des chocs des idées à gérer la ligne. La première grande lumière, c'est de vous annoncer que le bus, les 5 bus que le gouvernement de la République a mis à la disposition de la province de Sankuru sont disponibles et peuvent partir à tout moment. C'est la première lumière. Donc il y a eu des petits problèmes. Nous avons appris que dans les Sankuru, les gens ont prêté des intentions malveillantes à son excellence, comme quoi le bus faisait des trafics d'administration dans les Bakongo. C'est ici le lieu et le moment de démentir de manière formelle que ces bus sont intacts et ces bus sont les dons du chef de l'État et doivent arriver au Sankuru pour concrétiser le commerce du chef. Merci. Monsieur le DG, pourquoi ces bus sont venus jusqu'aujourd'hui alors que ça devrait être déjà dans la compétition, comme vous l'avez dit? Les bus ont traîné indépendamment de la bonne volonté du gouverneur. Les bus ont traîné parce qu'il y avait quelques cas de vol là où nous avons garé le bus à l'aéroport on attrape. Mais avec l'appui du gouverneur, les bus sont remis à l'État, il a dépensé de l'argent. La population sankouroise peut être sûre que c'est réglé et les bus peuvent partir à tout moment. Et le petit temps qu'il y a un problème de technique, ça ne fait pas de la mauvaise foi de part. La lingala na mkeshe kusibani kuendeleza na rapport de la domaine de la gouvernement de Sankuru. Donc il y a des gens que biso Transco besoin qui lingisa qui meeting ne pas marquer qui là moi j'ai ministre biso hier je peux me conduire Mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est toujours en réserve de mission stratégique quand on bombaka biso mitano pour sa province à Sankuru
tokonosaki yango depuis kala mitololeki ebele mais umelemi na kinshasa eza te mpo gouverneur adétourne yango eza te mpo biso toboyaki parce que totoka mwa kokoso mopie kokoso ya biso na biso bakompagnie ya l'état mais tobongisi kokoso wana la main dans la main le biso à la disposition du gouvernement provincial qui peut faire des services sécuritaires. Merci. Excellent. Êtes-vous satisfait après votre ligne auprès du ministre du Transport et aussi auprès du DG? Moi, je suis très satisfait parce que mon passage au ministère des Transports, le ministre des Tutelles, ça n'a été que ce que je pensais. Je ne pouvais pas penser que les bus peuvent disparaître. Autant les mauvais élans qui seront aujourd'hui contredites parce que vous verrez avec moi, vous êtes en train de voir les bus derrière. Ces bus sont déjà disponibles pour la province du Sankourou. Les DG vous a dit que techniquement, il y a eu quelques cas de vol, de destruction méchante et le gouvernement provincial de commun accord avec l'entreprise concernée. Nous avons mis tout de même la main dans la poche pour que très rapidement ces bus soient réparés pour les quelques cas signalés de sabotage et que ça aille dans les Sankourou. Au Sankourois, le gouverneur de province et les représentants du chef de l'État, certes, donc le chef d'État a déjà décidé que ces bus doivent aller au Sankourou. Il n'y a qu'un chef dans ce pays, il n'y a pas de décision. Le ministre de tutelle a confirmé, vous êtes avec les DG qui sont à ma gauche ici, qui œuvrent tous dans la vision du chef de l'État. Il n'y a pas d'écoque dans le même pays. Ça a été décidé, ça reste ainsi. Les bus sont déjà en train d'être entretenus pour reprendre la route du Sankourou. Ça sera ainsi donc. Quel est le message particulier que vous avez en droit de la population de Sankourou? Oui, la population de Sankourou doit rester calme, mais ne pas se faire, si vous voulez, manipuler. Je suis avec le député provincial de la ville de Lumumba, de Sambo, qui est aussi Lumumba, parce que finalement, c'est la province qui a envie d'être protégée de Lumumba. Il est avec moi à droite. C'est une illustration de la démocratie, de la transparence. Et je l'ai fait venir, il est là. Peut-être que quand on lui posera la question, ils comprendront qu'à chaque chose, il y a toujours une lumière qui arrive à un moment donné de la vie. Merci beaucoup. bana ya Sankourou nyonso bao bazali awa comme bao baza na kati ya mboka na biso bayeba ke oyo bayebisaki bango eza lokuta oyokaki eza eloko tata mokonzi oyo tobengi Félix Antoine Tshisekedi alobaki motu moko akoki kocontredire yango te. Ministre alobi yango oyoki mpe kolo ye moko mituka alobi ke ngai na kosala oyo tata mokonzi alobi mwa kokosi ezalaki na kati ya makambo wana nyonso esili biso mpe totie mwa loboko na libenga pour ke makambo nyonso ya mike esila pour ke babisi wana ekende yango wana eza nsima tozotala baimage ezokende nalobi awa benke na pembeni na ngai naza na député provincial oyo ya Lusambo oyo tobengi honorable Bernard Koso ayebi azali oyo moko population na ngai biso batindaki na kati ya parlement po lokuta eza mabe il faut koloba ya solo pisi wana ni ministre ni ngai moko ni DG akoki koboya te ke biloko wana ekende na Sankourou parce que mpo na biso toza bareprésentant mpe ya population tokosala maso pour que population na biso bazala satisfait. Chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi alobi ezali meli congolais. Ça veut dire que nyonso eza ya Congo lokola mokonzi alobaki Transco eza transport oyo bana Congo elakisi lisusu bana Sankourou bakosalela epa na biso injustice ezaka lisusu te biso toyebi ke ntango ekoti na mai nde moto akomema yango akoyebisa biso ke mokolo songolo ekoki kokoma tokosalela lisusu oyo biloba aloba te bokomona ntango tozomema yango tokende kotia yango na mai bozali wana po tolingi nyamunyamu te nasuki wana bandeko nanga bomoni réaction bana Sankourou bozala calme bozala pesé babisi na bino yango wana etekami te bapesi yango province mosusu te balouese mpe yango te tous les 5 bis à Transco yango wana bozomona gouverneur na bino na kati akosala inspection akotambola mosala oyo ayakosala na kisasa yango oyo bilan eza na bilan tozoloba mingi élection ezali ndeko nango ozalaka député ozalaki sénateur ozalaki ministre
bilan na yo ezali nini pour la compagnie na yo, bilan ezali nini pour la société na yo, nini osalaki, combien de lois oyo oche mulunge nango comme ba député bozaka ba kelemi beko, combien de lois et sur lobeli, combien de cas sociaux sur lobeli, Congo yango lotili kezaka malonga te, maya malonga ezalaka te, banzila malonga ezali te, yo kote ba vota yo kuna oso lobela bango kako kritika bandeko ko kritika kaka ko loba mabe ya bato yo moko osala mabe te bande ozo moi espace ozo moi chance ba yamba ko na émission ata mbongo futa na émission zaka nango mbongo ya futa chroniqueur to journaliste ozaka nango basunga ka okakati tango ko matape lobi okomo finga bato comme tu vois ba français lolo beta ka musique ndeko beta ka musique tikile ba politicien politique yo po sera théâtre sera ka théâtre c'est que sera bato tikile biso ba tikile ba politicien politique yo po beta ka bale politique est différent na bale na musique na ba théâtre ba maboke c'est différent dans le monde politique. Alors tant on continue la politique, il faut que tous les coups sont permis. Dans le bien, tant on continue la politique, tous les coups sont permis. Tant on zolo baranamiko, mutazo tindaya zalité. Okolobaka, okoloba. Il va rappeler que l'État est zali, tout ça c'est l'État de droit. Il y a un ABC binon, une émission mokolo ya lelo, na kola kisabi Sankuru ebunga ina nature. Mokolo ya lelo na zaki na Gilles Lodi na tamboli na ye na keik na ye tie pas ministre ya transport voie de communication maître Marc Ekila alors ba bisi wana ya Sankuru ezali boti koyoka makamba ba réseaux sociaux boti koyoka biyoka yoka ba journaliste ba bisi ezali ministre a confirmé na cabinet na ye to longo wa to keti la direction générale ya transport kuna na Sifonko to moni ba bis ya Sankuru o bo mona wana eza ba bis ya Sankuru eza ba bis to poser to fond vert de mani ça sera rote monter écrit ça sauter ba bis bozo mona nga mona simbi ba bis ya Transco o ko kene na Sankuru donc ba ndeko na ya Sankuru malgré nzela pe malonga na Sankuru ngo ezalité ba bis na bino kala mingi te da quelques jours bon calculer banda mokolo ya lobby ezokotela masuwa ezokoma kuna na bokasite ya gouverneur na bino obo votaki Gilles Lodi yenda ko sala bokasi nyoso tu ba bise monana place zelaki yenda ko sala nyoso tu pour être ba bis et comme la bino ya on a ebisa rabino toute autorité vient de Dieu wana zelaki bongo réalisation ya ndeko Gilles Lodi to qu'est-ce qu'on a ngambo mosusu ya parade ya kafu oyo général Kasongo numéro 1 ya ville de Kisasa la police ou akamba ba policier nyoso tous les 4 districts Lukunga Funa Changu, Moamba, mon cousin sous général Kasongo mokolo lelo azaki na parade ya kafu kuna na martyr na parade wale bokomona ndenge alakisi bakuluna bana oyo bazokomisa Kisasa lokola Bukavu lokola Butembo lokola Nord Kivu ba M23 na biso Kisasa bakuluna alakisi bango deva batunyoso bakanga maki bana oyo bazo causer terrain na vie de Kisasa général Kasongo alakisi bango de quoi il est capable mire ou ne pas mire les fruits tombent quand même bazwami bango na bakomona bango bande ko na biso pe ba catch makambo oyo ba enlèvement et l'équipe mingi bako enlever batu ernyosu général Kasongo yoki mbela ya population le bike comme ba IST mingi et c'est la carte ma cambo te ba enlèvement il faut ba ISN nyosu balongola auto bengara bongo fumé ce que moni vitre les noir il faut longola yango tu j'ai dit oyo ba on sera bouclage donc il faut ba taximen nyosu te ba zonga ba vitre na bifo mona naka mutaza na carte il faut ba mona donc fumé et ça le sous te na makambo tali ba catch ba o ba beng ba IST ba voiture wana c'est la taxi wana ba lobby la vie de Kisasa il faut bon mona na carte et c'est la sous fumé te à la qui se paye ba te ba sera ba vol ya mais armée na mboka oyo on a ça colonel on a ça général on a ça likili et ça on a qui soldat ne se ndeko kaka ndeko les faux soldat wana na ba deso kenda colonel nani soldat lokuta asuka na ndolo soldat moyibi soldat bongo na lokuta te na moyibi te mboka na biso leksa tamura malamu te et ça ba soldat ya kolongo no
yango général Kasonga lobi il faut américain quoi assainir service de la police a fait de ça bon on appelle roulage moko ya mato mangongi ya liga madeso abana bakangaki bolanda bongo ndeko na biso to mokozi na biso vide kisasa ya na parade ya mokolo ya lelo ndenge salama ikuna sa de martyrs. Ville province de Kinshasa sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre parade. Je vous invite à passer la troupe en revue. Les commandants troupes, les commissaires supérieurs, Freddy Lifenge, Diatingwe. Messieurs les commissaires provinciaux adjoints, mon général, messieurs les bourgmestres des communes de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kalamu, Bumbu, officiers supérieurs, subalternes et agents de la police nationale congolaise, messieurs l'administrateur du complexe omnisport du stade de Martyrs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avec l'autorisation du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le protocole vous présente le programme de la cérémonie de ce jour qui se subdivise en deux temps. Premier temps, la causerie morale. Et deuxième temps, la présentation. Revenons-en au premier temps, la causerie morale. Celle-ci est subdivisée en trois petits points. Premier point, une brève exhortation qui sera faite par l'aumônier catholique, le commissaire supérieur principal Safari. Deuxièmement, l'adresse du commissaire provincial. Troisièmement, le défilé des troupes. Celui-ci va clôturer le premier temps. Rappel à la mission. Il y a une mission. Pour que la reconnaissance et la criminalité. Il y a mine, embouteillage. Ezali Makamba, tracasserie policière. Nabazi, l'élément monique, Bosalaki, Makoluna et Belé Bakangami, nous en avons plus de 1180 Koluna au Bakangami. Mokozi Abiso, vice-premier ministre Akoya, commissaire général Akosa, la gouverneur, de façon que tu présenter Mossala Oyo, Basega Abiso Tosala.
Moussala Oyo Tupona, avec ou sans moyens. Tout ça, avec les moyens de bord. Tout Kangi Bango, Bango Bazawa. Tant que tu représentes Bango de ton côté en détail. Voiture fumée à Ketch, dans le voiture jaune à Ketch. Et quand tu as moulaté, si tu as moulaté ton Kango, si tu as la grève, Bassa a un mois, tu as une année, tu as fait un an. Ils ont une mesure policière. Parce que dans Ketch, ils ont tenté, ils ont vite, ils ont fait musique, ils ont enlevé moi, surtout Bassi, ils ont fait Mobali, ils ont ligoté, ils ont fait photo de la famille, ils ont $5 000. Donc, vous avez lundi. Vous allez lundi, mercredi, jour à Souka, à partir de jeudi, police, on a au Kanami, tout le sur jaune, il y a Ketch, ils ont tenté. Balongo va tenter. Ce qu'ils ont tenté d'origine, c'est que Tamola qui s'est vite en aéro, pour les monades. Vous pouvez savoir comment il go. Le mandat s'est tiré à Gomé. Soit des moutons à Jémy Charlie, et il y a pompage. Vous pouvez savoir le commandant, le colonel Eric Bolukanyongo, commandant Jémy Charlie. Alors, soit des moutons, il y a Pascal, parce que vous voulez avoir, parce qu'on a un bolok. Parce que vous voulez avoir ma casse sous la Kintambo magasin. C'est là mon Koziamboka, à Yamarabapaya. Vous voyez qu'on a Zali, Union africaine des Akuna, palais présidentiel des Akuna. Alors, commandant Saint-Hermain, le colonel bienvenu, vous allez à la mission One. Là, c'est terminé. C'est ordre, si on va tourner, Kanga va moto, mais on va avoir 200 000, 300 000, et t'as les bissotés. Donc, on va attendre pour mon côté qui est là, il reçu combien? Ils sont reçus là, bon, ils ont un mot, ils sont ordre. Qui n'est là? Votre ça dit que la police est là. Sanction positive, pesaka. La police va se distinguer dans le Moussala Malamu. Il y a mon tenant commissaire adjoint, Azali, commandant second à Momota. Azaka disponible tout le temps. Tout le temps. Ils ont la moula, ils ont la moï. Ils ont la wapi gomone. Ata ernini, ata boutou gomone. Asa nga appelle le côté. Ade nga appelle batute. Osaka musala. Soka kangio, na mbebo osali. Parce que musala biso za côté à terre, tout ça va passer à terre. Musala biso zali, qu'on règle la circulation. Pe, osali man. Oh, mi balé brigadier, il y a le 24 novembre, il y a entre alimentation et Suisse Mat. Pour moi, quand même, il y a la zone de circulation, qui m'a manguana. Ernios, moi, Mboula, on compte que non, Baweli vola la moto. On compte que non, à tracassé. Oh, il y a mis ça, il y a Zakana, Kato, 24 et Kato. Tous les jours, ce qu'on est qui va, au moins, ils ont réglé ces nations. Azawana. Oko kate non, non, non. Metandi, au Sénambongo, non. C'est un peu de caméra, ils ont m'arrêté. Mais quand on a au président, oh non, excellence, oh non. On a anti-valeur, on va vous changer, bon exemple. Quand on a mabete, kanga ya nenga solo, tambate, moïbina, on se m'appelle véloté dans moïbina. Et là, côté, malade, moi, si on a la diarrhée, mon colonios, pour la qui moïbina. Bana kuna pulupu libumu, quand on est au Soudan. Moutou, mouké, libumunen. Pour la mort à moïbi. D'un côté, à Bino, pour changer. Et encore, à Bétabino, c'est rien qui m'a dit. Tokanga, mon sou sali, 30 jours na Kachogo. Voilà un exemple, Papa, il y a Chantilly, il y a aussi dans le monde, plusieurs fois.
na mama yo ya IM na mususu ya Peu Victoire. Bango basi bazwi ba décoration bango. Alors, moi cadeau mon gars. Dedans. Voilà. Pese, nasi nakangie, nasi bafilmai. Ye aza bo sawa boyi. Est-ce que le on a trouvé on a aussi bon dire. Il y a que la misala. Misala kuna que le collègue là bas. Alors, hier, ma campagne sur la co. Donc, hier, kaka zaka billet. Enfin, la cachette qu'on a sorti, mon conduit, veut naïe, aussi si naïe, mon conduit veut la couper sa longue habillée. Donc, on tient quelqu'un. Dans le rapport à Matito filmé, à Kenya, dans l'Isala. Avec l'Isala, il y a beaucoup de amis. Oui, petit porteur, trouve tes billets. Azan beaucoup de monde. Kumbuka makle kuna ebele. Oyo azali information. Azali agent police. Comment ça? Comment regarde devant la télé? On a demandé pour Azali agent police. Mais hier, à la grade de la nègre naïe, on m'a dit que tout ça va t'armer d'Isali. Même dans l'armée d'Isali, document ça. Alors ça va t'afficher d'influence, qu'on pose un bateau, qu'on libère un bateau, ainsi par là. Il n'est pas sa première fois, au deuxième fois donc. J'espère que cette fois, avec le fond en dolo, pour un terme. Je le sens toi. Vraiment, il y en a d'autres. Gardez. Musique, galop. Allié. Mort. Gardez. Off. Au centre. Portez. Puis continuez. À vos ordres.
Merci bandeko balandi to komo api boende ezalaka to sukisi awa mokolo mwalelo mais bobo sina tende ko ngai bela na lo kolo bela lo boko parce que bela motute parce que makambo zo na mboko na biso Congo l'air est grave au lieu de la Congo biso to la batu Congo il faut biso nyos tout to la liboso to bongsa mboka oyo to la ka motute mutu ko sa analyse na oui asale analyse o amonaki yo siko critiquer analyse ko critiquer motote critiquer analyse na ye so on a besoin de débat oui débat existera il y a que cela débat et ça yo fani na plateau na yo ozole kaka yo moko te yaka le débat là le bilan de Ndeko Eliezer est positif après 2023 tokotala seni et kotanga ye tokotanga ye tokotanga ye na cour d'appel tout la cour constitutionnelle tokende kuna te mbala moko tikotak Ndeko Eliezer Tambo Poche Charmant député national ya Lukunga eli massivement bileza wana na ebisi mnoke bana Selembao Delvo Ozone Lalou Pigeon Kalamingi te bo se préparer déjà école ya Malonga ezofongwama na Delvo wana na quartier Baoum école na norme internationale papa maman landanga na bokebi nyosu batela bileta mona na yo école de norme internationale de rentrée scolaire il y a septembre oyo debout Lukunga bilan Bolanda sortie officielle on Ndeko Eliezer le baramingi le ba oui azola ba mingi pour la peuple wana ti akotaka boloko likolo population awa siko merci Lukunga bokomona eloko etongami wana député moko te bana 2006 de bana ko voter ya Lukunga na tikotikele kwa ndengwana na Lukunga wana ozwi Lingwala Kisasa Barumbu Mongafula Gombe Kitambo eloko ndengwana population zwa yango na mona yango na mona ka bandako oyo ndaka ngingani oyo ndaka ancien ministre oyo aza ministre oyo député oyo sénateur mais na place à ndaku merci Lukunga bokozwa kala mingi te bozo la calme bozo ya ko sepela bilan est clair yo pe bilan no ezani bo uti ko mona pe bo kasite Ndeko na biso gouverneur à Sankuru maître Gilles Lodi na makambo babis yo babis elimwe alandeli babis monani awa pe na suka to sukisi na élément ya général Kasongo nenga ko sala inspection ya vie de Kisasa ko contrôler ma comité ba enlèvement ba IST ala biloko nyonso ba fumer il faut longwa ba IST dès jeudi oyo ndeko IST yo na émission de Eliezer te jeudi fumer il faut longwa na taxi na yo ba soda mabe ba kangami ba M23 pe ya vie de Kisasa ba M23 ya vie de Kisasa ba kangami pe parce que ba kuluna wana na ba tozo ma biso kuna na este ba kokani ba lolenge moko ba ko sala machette ba ko sala ba minduki ba ko sala yango do ba sa ndenge moko na ba M23 ba kangami yango to la sabino mosala biso ba pandisa ngonde yango ezate ya ko critique ka bande ko mosusu ko tanga ba ko ndenga ba non mosala biso to la sabino oyo bandeko bazo kanisa lolenge mususu bomona ke makambo pe musu ezalaka tikete kimia kolonzambe eyingela na maboto ya bino tukute mukoma lobi